Mbote na bino nyonso balandi, mbote na bino lokola boye lisusu kokutana na ngai lelo na mama Justine vous parle. Lelo yo na bimeli bino pamba te mikolo ye uti koleka. Tomoni M. Joseph Olenga Nkoi oyo azali kokamba comité national ya suivi. Aye ko se présenter lokola défenseur ya ba fondation oyo nyonso bazali kolakisa kuna na mboka. Atangi dénonciation oyo asali pour la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Alobi ke kuna bakendeki kosala potopoto basali mobulu kuna pe ba BBC nyonso et puis atei batu alobi ke non même ba fondation misusu lokola la fondation président Joseph Kasavubu ba fondation wana nyonso tu eza na bilembo ya mboka il faut topesa yango respect. Alors yango nga na yeko pesa lelo e yano na we etali fondation président Joseph Kasavubu oyo et bandaka déjà coexistait avant que maréchal Mobutu atika mboka na biso. Alors eloko ndini et salamaki na lingi na rappeler awake monsieur Joseph Olenga Nkoi tango akelelaki parking pona kotia ba camion na ye. Ba camion wana yaka kozwa hospitalité na terrain oyo ezalaki kosimba fondation président Joseph Kasavubu. Mais justement tango ya ye kolongola ba camion na ye wana présence ya ba mituka wana eyaki kotelemisa penza kanda na bato ya PPRD batindeli biso commando moko oyo ayaka mokolo moko ya yanga pona ko saccager penza fondation Kasavubu. Alors lokola lelo monsieur Olenga Nkoi azali défenseur ya ba fondation nako linga ke bonne foi na ye ekende jusqu'à son aboutissement, c'est-à-dire qu'à la logique a dénoncé pe oyo salamaki na kati ya fondation président Joseph Kasavubu biloko nyonso ya fondation babwakaka na libanda, biloko nyonso ya fondation bazikisaka yango, biloko nyonso tu ya fondation na ba bureautique matériel nyonso tu babwakaka. Alors en plus de ça assistant ya fondation ya azalaka séquestré, ya azalaka torturé, mais azalaka torturé na commando pe kaka o wana, mais wana nyonso tu eza na ba témoignage na biloko oyo babwakaka d'une manière illégale ezali na ba témoignage plainte to déposaka pourquoi ezako kendeti na sukate parce que assistant wana balingaka ba bomaye balobi kuna na maloba ebele ke non bokendo yebisa présidente ya fondation na bino mama Justine wana akozwe loko moko te biloko nyosa Kasavubu to ko bloquer. Alors na commando wana na monoko lelo to koloba nini na kati kuna bazalaka na ba de père na ba de mère bazalaka et puis ba demi Dakar pe bazalaka. Alors comment concevoir makambo ndenge wana? Donc sikoyo tango balingi baboma mwana mobali wana asambeli tango asambeli sikoyo ebeti crise na commando sikoyo kuna moko mibale babeti crise moko azalaki na crise lokola crise cardiaque nde ye kopesa confusion bafungoli ndako oyo bakangelaka ye azwi moyen kokima tango azwi moyen kokima wana ye koyebisa biso makambo nyonso. Alors fondation Kasavubu lelo ezali sikoyo koluka ba solution ba solution wana etamboli ba bureau ezala na Sénat pa ya Kengo ezala pa ya Minaku ezala epai ya Koya Diallo premier ministre provisoire bango nyonso ti dossier kokoma même pa ya bureau ya Chilombo balingi ko sala dédommagement te tokoyoka lobby ke fondation Kabila ya azui ba dédommagement ba bongisi makambo nyonso mais oya fondation Kasavubu respect ngo eza wapi yango wana bandeko nanga tango na TV5 na lobaki mais bozo loba Kasavubu héros national biso to boyite mais il faut bon lobela biso tenant et aboutissant elingaki ko loba nini ke mabewe nyonso tu basali na fondation ko boma fondation wana mais il faut ba réhabiliter ngo il faut ba restaurer ngo toza ko zela pe siko justice wana. Donc monsieur Olenga Nkoi lokola mi bimisi lokola défenseur ya ba fondation à défendre pe makambo fondation président Kasavubu parce que ba présence ya ba mituka na yende yaki ko bota jalousie nde yango na bato PPRD batindelaki biso commando po baya ko déstabiliser mosala wana. Alors bandeko na ngai yango na nazalaki nango ya koyebisa bino lelo en tout cas toza ko zela pe justice na oyo etali fondation président Joseph Kasavubu na pesi bino losako tokosolola na poso ekoya.